Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Nzambe pesinga révélation ya étoile. O nzambe tiaka na kati ya nzoto ya mutu. Étoile ne permetaka mutu a vivre. Bato nyonso babota makane étoile te bato musu ba exploiter étoile ya bato. Soki mutu bazipiki étoile na ye makambo kosimba lisute. Étoile physique ozomona physique ezali représentation makambo molimo. Soki diable nga bundi c'est étoile ya maboko. Omona que no mutu alonge musala. Omona que no ba licencier mutu. Et biso ba sena nzambe étoile peut vendre na maboko. Ndeko mona mutu azana mwasi asa bala. Mais azo proposer fille moko babi na lingi yo okoma deuxième bureau na nga. Or papa na yebi ke non ndenge na zabu na sine exploiter étoile ya mwasi ya liboso esili. Tika na zo mwasi yo ndeko mona mutu bali deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. So moni na musala moko bwe patron zo linga kaka exploiter ka futa ka yote. Amo déjà étoile zo banda ko exploiter yo. Bato nyonso babota man étoile te. Au moins Jésus Christ azarwa étoile les couleur jaune. Ya mo ba mage ba comprendre ki ba na or couleur jaune. Étoile vani na maboko, étoile vani na sexe, étoile vani na makolo. Ozo nyokwama otanga na mbongo ya nani? Okoma na piaka moko lokola chronique mbongo ezwa makate, ozwa ka musala te, ozwa ka mikanda ovani sa makambu. Ba yiba onde étoile na yo. Lelo na Kinshasa, ils allaient sur place c'était ya kolongwa la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli. Na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali. Explique ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa. Donc bobenga biso na lombango. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois. Koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais Olinga Kampana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecue, soirées privées et autres.
Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée première plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Mbote, merci la confiance et la fidélité dans la bande de quoi Chobiso Télévision. Oh, mais ça on peut s'abiso confiance à la Chobiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble, chaîne Ekokai Nayo, chaîne Ekokai Nangai, Elias Sinandoko. Merci infiniment pour la situation Nabino, pour la message Nabino à chaque temps la Chobiso Télévision, pour nous motiver toujours la chaîne Nabino Bolinga Ming. Merci infiniment à Jésus-Christ de Nazareth, au sponsor numéro 1 de Chobiso Télévision. Oh, le moment Chobiso Baninga Musuba qui t'a Chobiso qui t'a toujours les colos. Lorsque Baninga Musuba peut être abonné, mais chez Biso nombre d'abonnés au matin. Merci vraiment Nzambe parce que au salara ningo la kaki Biso. Merci aussi à Patron Chukimukadi pour la confiance et Europé Sangai Lelo Elias Nando qu'on a les gars n'a présenté à savoir plus une émission chez Biso Télévision. Merci à toi Dembele derrière la caméra, merci à Christian Soumani, merci à Denis Mosolo. Merci vraiment à Baronio Sobawana, s'abonner à Biso Télévision pour nous toujours chaîne à Bango évolution sur Nenge Tambolara. Merci vraiment, Zamba Salibiso grâce le lot le 2 juillet, tout le monde a deuxième mois, tout le monde a 6e mois, le deuxième jour nango, ils ont vraiment zarté. Ils ont eu opportunité, comme ça peut Zambé parce que et belé bazui les bakou on a été au monde le 2 mais ngalo sozo ngo ils ont vraiment zarté. Le lot lambi un homme serviteur de Dieu, serviteur au hasard vraiment béni, serviteur au l'esprit de Dieu ils ont vraiment na katnaï. Hasard vraiment serviteur au hasard bio. Toujours la message le babio ça au hasard pur parce que pas naé dans 8 ans il y a aucun manaï na moni on Nzambe asalara à travers yi. Na olinga émission le savoir plus monda moto na to bakisa. Tu as pena connaissance ya koyoka. Yo moto linga ko changer té disposer temps peut-être les kamuna même sur le et sa solution ya koyoka l'homme de Dieu autour yamba ya koyeba o nini ameme libiso ya kolanda vraiment émission le point sur le Z. Merci vraiment la bande de connaissance sur Chobiso Télévision. Yo moto s'abonner té na linga pe au prix na préféré au s'abonner. Pour ce moni croche wana notification au s'abonner au activer croche wana à chaque temps papa chikando côté émission aux ala la première personne ya ko mon émission parce que na moment to komi et un moment ya ko zala vraiment ya ko vraiment te on a qui parle le tel te et le x na qui parle te il faut qu'on kipe loko pour omier balolenge ya ko kimela. Je veux dire bonjour à mon leveté, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Eli, que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Zambia Tombolao. Merci Susu Ningo ya Bibiso na chaîne na bino na Chobiso TV. Zambia pambola ba abonné nyonso ya Chobiso TV. Zambia pambola ba oyo bazolanda biso, apambola pe muto azana sima caméra, apambola pe Maman Christelle, apambola batu nyonso au nom de Jésus-Christ na profiter na bonde la malamoko. Éternel et bon Dieu le tout-puissant, n'a pas moli ba onyo bazolanda biso, le boko nous ali kona bango, oza malade yo pesa guérison, oza ba problème yo pesa lobiko, na kombo na Jésus Christ Nazareth oza mokozi bon biksi na biso. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu na prière, au salut à prière vraiment efficace. Zamba sali opportunité l'homme de Dieu aussi, tant au monde à 6e mois, et belé vraiment mon 6e mois té, boni etonga na Zamba zo évolue bien. Oui, ministère évolue bien, na zana retraite il y a 50 jours. Ministère 50 jours, non, aussi ça tire le 30 juin. Okay. Pourquoi le 30 juin? Parce que au moins les dates moko spirituelle où il y a toujours indépendance. Na kolinga pe bana na Nzambe azwa indépendance na molimo Nzambe apambola bango a changé parcours histoire ya vie na bango makambo na bango échanger. Voilà la raison pour laquelle ministère ezokende bien et à la église nanga en ligne ezokende bien et à la ministère awa se place ezokende bien. Nzambe apambola bana nyonso nazomona na Kinshasa baza ebele na utanga bakombote et puis international baza ebele vraiment Nzambe atombama Nzambe azosala makambo minene et na kati ya retraite wana Nzambe opesa bato ba solution et bato ebele pe na ba émission de tozoleka na bazo benga bazo ba solution bazo ba guérison Nzambe azopesa bazemi et pa ya basi o bazo ba zemité na monde pe bato babali pe ebele na année oyo j'ai eu la chance ya kangisa bato en couple 5 mabala et Nzambe na lola azotikate kozana biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'homme de Dieu. L'homme de Dieu église son miwap. Ministère ezana Barumbu.
ministère Zanabaro. Voilà. Merci vraiment. L'homme de Dieu, tout le monde y a mis vraiment na ta oyo. Peut-être qu'on sait toujours comme on. Tu préfères au bengayo. Vu que zo benga ma docteur Patrick et docteur Patrick. Lorsqu'il y a bengi mon docteur, je vis que azan la connaissance moi quelconque na ndambo azan nango. Yango to mesene ko kab to meki ko kabula mo loko oyo. Tout le monde aura toujours ba étoile. Ba vie mais on ah ngala kan étoile. Nganzamba salela ngai ngi étoile ngeza munene. To discover te étoile ngo eza lo lingi nini o tout le monde aura toujours que étoile. Merci beaucoup na question tuninga mambo étoile bazobe ngai docteur Patrick Mazali docteur de la parole de Dieu pour bat baye baraté docteur Pezali moko ministère. Bible Zoba étant descendu dans les régions inférieures de la terre, il a donné aux uns comme apôtre, deuxièmement comme prophète, troisièmement comme pasteur, quatrièmement comme docteur, cinquièmement comme évangéliste. Ministère à docteur Ezali pour na kukundula lilo bananzambe ko expliquer bananzambe ko compliquer parole de Dieu te mais ko yebisa bananzambe maloba nanzambe ndenge komami ko expliquer na tinete mémoire efungwa. Alors bazobe nga les prophètes des étoiles, pourquoi? Parce que nzambe pesi nga révélation ya ba étoile. Étoile ezali nini? Tant balba ke non bazipiki étoile ya moto. Bayibi moto étoile, moto oyo bayiba chance na ye. Akomi ko souffrir, akomi ko nyokwama. Ezaka problème de ya étoile. Ou ezali dispari ou bien ba voiler étoile wana. Étoile les anines. Étoile les ali masse de feu. Étoile les atteindre bo mona kawana na ba forme géométrique. Étoile à 3 côtés, étoile à 4 côtés, étoile à 5 côtés, à 6 côtés. Non. Étoile c'est une masse de feu. O nzambe tchaka na kati ya nzoto ya mutu. Étoile ne permetaka mutu à vivre. Étoile ne permetaka mutu destiné na eko kisama ndenge nzambe alobi. Soki mutu bazipiki étoile na makambo ko simba le souté. Soki bayibi mutu étoile mutu akokufa parce que étoile ezali moto. Oyebi makambo étoile oyo bato bele bazoluka baye batina elakisi nini na l'église bate ya ngote pasteur oyo azote ya makambo ya étoile ndenge nini azui yango wapi makambo ya étoile. Oh nzambe ayebisi bib na comme ayebisi Abraham. Alobi Abraham kende nan kotala pembeni na mer wana ozomona nini? Abraham amoni ba grain de sable de la mer. Alobi OK. Bana na yo ba kozalwa ba grain de sable de la mer. Alobi kende kotala lisu na likolo. Abraham atani na likolo amoni ba minzoto. Nzambe ayebisi compter minzoto na yo. Abraham a compté ko kokate kotanga. C'est ainsi que nous avons ayebisi postérité bokita na yo. Et kozala lokola ba graine de sable de la mer et puis lokola ba étoile ya likolo. Ozomona. Siko étoile ezalaka na ba couleur na yango. Parce que lokola ezali moto ezana couleur bleue, couleur blanche, Docteur Patrick. Étoile oyo tozolobela wana, les étoiles oyo esprit to za physique. Étoile ozomona étoile physique ozomona physique ezali représentation makama molimo. Étoile les en couleur bleue, couleur jaune, couleur rouge, couleur pembe. Étoile les en masse à moto. Si on peut laisser moto na yo, on peut laisser moto na réchaud gaz bien na makalo bien koni. Tala ngo mala momona. Tala yango mala momona ba couleur wana. Alors, tala Jacob moto à révélation. Atongeli mwana na ye tinique. Babi tinique de plusieurs couleurs. Or arc-en-ciel o ekangaka mbula po ete mokile kufati. Ezana 4 couleurs majeures wana ozomona wana. Ozomona. Alors ba couleur vanda na kati wana ezala na signification nango. Mutu mususu na mokili akoza mutu aza étoile mais aza la couleur jaune. Abenga maza la président de la République, moi ba président de la République nyonso. Étoile la bango za couleur jaune. Ba roi, ba ministre. Oh, c'est y a-t-il différence na niveau ba couleur wana to ezo sino et peut sa signification ya personnalité ya mutu lolenga ozali la lobi. Mais bien sûr, soko tangi na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. La Bible dit ceci, même les étoiles se diffèrent en éclat. Ataba étoile et que c'est neke. Est-ce que nous moi pèse étoile? Sans apaiser étoile. Oui. Tout ça ce sont des étoiles. Moi les étoiles à mouké. Sans apaiser étoile à mouké et j'aurai lumière nango na moi pour que nous présider la nuit. Siko tala batu nyonso babota man étoile té. Au moins Jésus Christ azawa étoile les couleur jaune. Pour na répondre au côté wana. Ya moi ba mage ba comprendre ki
bayena or couleur jaune bato nyonso babota ma étoile te nde yango mo ke no bato misusu ba sale la étoile ya bato ko étouffer étoile ya bato ko utiliser étoile ya bato ko exploiter étoile ya bato so moni na musala moko boye patron zo linga kaka exploiter ka ya futa ka yote amo déjà étoile zo banda ko exploiter yo ezala bato belé ba politicien ba grand homme bayaka ko sani no mo zo linga dévierger mwana mwasi pona nini amone étoile za na sexe ya mwana mwasi wana akosa toi dévierger parce que étoile evandi na front étoile evandi na maboko étoile evandi na sexe étoile evandi na makolo ozomona 4 places étoile evandi na front omona so tangi na apocalypse bible zo lo baboy Jean amoni Jésus Christ na misu na c'était comme des flammes de feu des obimana flamme de feu za étoile sur le plan spirituel ozomona et maboko na biso étoile evandi wana ce qui diable nga bundi c'est étoile maboko omona que no mutu alonge musala omona que no ba licencier mutu abundi si parce que na maboko mutu akosa musala maboko mutu akoko signer et biso ba sala nzambe étoile peut vendre na maboko nde bible ezol baboy vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Malades contagion eza biloko mabe eza ba biloko ti pas Satan na maloba batu tout ça épidémie mais on imposer maboko pa ya mutu mutu abiki yo quand c'est loko ni sale parce que malade ezali ma biloko mabe on imposer maboko longoli malade wana eza moto nde evandi wana na maboko longoli malade wana. Docteur Patrick, s'il vous plaît. Olobi bien bétoile, nous sommes na maboko, na mutu, na makolo. Siko na sexe. Na caractéristique nyonso ba place olobi wana. Étoile moko zato isaka étoile ya mutu azana ngoni par exemple moko wana mais mutu monsieur ko vanda na mutu monsieur ko vanda na maboko to mutu monsieur ko vanda na makolo. Ah en tout cas otuni mutuna très bien. Ozama yele. Oui. Au montant nzambe okela mutu opesa yeba étoile nyonso wana. Omoni Joseph papa ne atongela ke tunique de plusieurs couleurs ya couleur mon côté ozomona étoile botami na front et ça na front et ça na maboko et ça omona mutu mususu aza médecin azo traiter na maboko no yokate ke no bato bazoba munga ngwana za maboko ya bien maboko na ye soki ya traiter orobika coiffeur ona za na maboko ya bien soki akate soki bimisa ba bouton te ozo comprendre mais mutu pezo sala ozomona mais mutu wana za étoile na mutu za maboko bongo soka tamusi vine mabe akebi lala ko lala na basi ko sala vie ya désordre bakoyibe étoile te ya sexe te bakoyibe étoile ya sexe yo mona kateke no ba mamu susu bazana kisi batu so kisi baboka ba mai na babalabala mutu anyati yango vine baby azu malade ya mbazo azu malade ya mpese ozomona c'est que batal que no pona ko yiba étoile ya makolo tika to sopa mai to simisa touche nde ko mona que no ba occultiste ba ka ko boka ba poudre na ba rond-point nyonso pote mutu anyati to mutu ke nyati yango sali ba accident ils ont ba témoignage belé donc question na essayer ko répondre yango vraiment question na sepe no makasi mingi alors étoile bato nyonso abota ma étoile te tala siko na bible na histoire ya Joseph na Genèse chapitre 39 37 okomona bazolo baboye Joseph alala olota na ndoto amoni minzoto zomi na moko 11 étoiles et fukamela ye moko azalaki 12e étoile atelemi amoni sanza na monzoto e fukama sanza na moi plutôt e fukama na minzoto zomi na moko e fukama mais ye atelemi debout sikoyo Jacob azana bana combien azaki na bana 13 mwana ne ya 13e ezaki Dina sur le plan spirituel Dina azaki représenter tel lokola étoile nde na ndoto ya Joseph bamoni ete même ata ndoto Joseph amona que non ba matiti ezofukama ezaka toujours 11 maboke ye 12e atelemi donc ezana batu msu babotama sur le plan spirituel bazana étoile te baza peut représenter lokola te baza ba étoile nde komona batu mususu akoma ministre mais atangi sabino a utiliser étoile na bino lelo kene poto vie ezo changer te souffrance na souffrance ozo nyokwama otanga na mbongo ya nani abokola kayo nani alesa kayo
o noko wana sungaka bato o noko wana za mutia malamu o mama leki wana tata mwasi wana abokola biso azaka mutia malamu bomona ka ndenge wana mais derrière ça eloko nini ezaki wana pourtant to ne okola to no yebate que no batata mwasi bazaka bandoki to no yebate que no famille za bandoki mais tant to koli to kotina bozindo nde to komona que no ba délivrance ezo salama ba milimo ezo bima ezo talisa que no ba blocage ba chaîne ba ne okanga maboko makolo ainsi de suite to komona ona kimukolo bato nyonso babota makane étoile te bato musuba exploiter étoile ya bato nde komona que no mwasi wana azana mbongo mais azuka mwa jeune garçon moko za Mario na ye yo po ndimi ko kotiki Mario est-ce que ça ndenge normal mama wana azwa mbongo ndenge nini po azwa yo kaka okoma Mario na ye amone étoile azui azo exploiter étoile na nde komona muto azana mwasi asa bala mais azo proposer fille moko babi na lingi yo okoma deuxième bureau na nga mwasi pe passe ezali andimi akomi deuxième bureau or papa na ebike non ndenge nazabu na sine exploiter étoile ya mwasi ya liboso esili tika nazo mwasi yo nde omona muto bali deuxième femme troisième femme quatrième femme azui bango atie bango na bandaku na ba condition ya bien azo utiliser ba étoile na bango nde komona ata ba mission mona ba mission mokilo omona ke no azui atie mwasi zemi bazemi bana bazo kufa ba morne azo utiliser ba sona po yiba ba étoile na bango aboma bana wana ndio mona plus tard sima mikolo mwasi abo azo bota lisute akomi na ba problème misia boxi et ce qui muto étoile na ye ba longoli yango parce que na des problèmes awa soit ba voler étoile soit ba voler étoile vino ko bongati makamero simba sute ko zipika étoile so ba zipiki étoile na yo ato sali nyonso ko simbate ato ke na poto ko simbate ata o sali ba faire e ko simbate ata bandi musala suka kolongwa omwaka mukonza talika keno oyo pinda na wasepianete na longolie ba voler étoile na yo ndoko mona kono mwasi kitoko mais mobala zo sepiana yo te mobala ko box ndenge na parce que ba voler étoile na yo oza mayele makambo esimbate ba voler étoile na yo Dr Patrick mutu nyonso abota ba étoile te mutu muso abota ba étoile mutu abota mini étoile te nde azwaka étoile ya mutu abota mi po banda ko utiliser nango est-ce que nzambe na bokasi na ye pe na bolingo na ye akolinga sala mutu abota ma 100 étoiles muso abota ma 9 étoiles mais oui Bible zoma que notre Dieu a haï Esaü, il a aimé Jacob. Nzambe a ni Esaü, alingi Jacob. Sikoyo ebisangani. Ba comment on a Bible? Bible bi que nous na mukil mobimba Dieu s'est choisi d'Israël. Nzambe aponika Israël. Ba ekolo musu nzambe aponi ngote. Nzambe aza souverain. Soka lingio. La Bible dit il fait grâce à celui qu'il veut. Au moins que nous va nous super à grâce. Ce que je grâce battre la yango opportunité. Parce que muto a grâce dans une étoilité. C'est possible à comme une étoile. Mais oui, biso bassin l'anzam, nzambe apesi biso possibilité. OK. Il y a qu'à créer. Bible zomba que Jésus a zobi sa pierre abi que je te donne les clés au pluriel. Na pesio ba fongola au pluriel. Ozomona. Tala muto yo Pierre azu ba fongola. Fongola musana muzanini. Ko fongola na kokanga. Donc na ko fongola pe étoile ya bana ya batu. Na fongoli pe étoile na yo na ngengisi yango na pesio pe étoile. Chance place on soit exacté na pesio parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. La Bible dit ceci. Dieu confirme la parole de son serviteur, même la prédiction de son envoyé. Atanga lobi makambuza na nzambe te. Na lobi ka keno yo bonga. Dieu va confirmer mes prédictions parce que je suis serviteur de Dieu. Makambo étoile les andongo. Ndo mona keno batu mususu azana kodia. Ba pese kodia ba ne moka bongisa bango te. Ya tangisaka banakazi. Abongisaka banakazi. Atinda banakazi na poto. Yo kantika pamba bongo sima mikolo. Problème. Ombona keno bino ba obo atangisa ekomi problème ekomi que non, il faut bo futa motoki na ye ba réclamation siko ekomi ko salama. Ombona ba ko réclamer yo ba problème malade. Ça y bateau yo par la spiritualité Jésus Christ nzamba yibaki lolenge na mutu botama aveugle nzamba tikera botama aveugle wa ibi eza mutu ko ya Jésus Christ pour abiki ça y témoignage salama de lolenge nzamba pa ndimi mutu mo zanga étoile pour pasteur quelque ka sambela pona ye a retrouver étoile. Merci très bien. Ya nga linga ba journaliste o kaneti bino oza mutu ebipe parole oza averti. OK. Omona mambo lobi o appuyer nga ko tusu makasi. Au PC sous idée sous ma case. C'est comme ça. Mouto azan étoile ti. Oza ba chance ti. Makambe kangama blocage. Soko benginga na numéro ba affiché wana.
nakobondela pona yo, c'est simple, plus 243 90 71 021 71 plus 243 90 71 021 71 obenginga nakoyamba yo nakobondela pona yo nazongisa ba chance no ezana batu mususu tango banokola za na chance mibale bazoya chance ya mbongo chance ya misala lelo chance wana ezesute makambo baby muto abina tika Afrique na kene poto ko luka akomi kuna plipi makambo zo évoluer te ozomona okotika pe Afrique oke poto mais toi le tikalia Jésus Christ abotami wapi abotami na Bethlehem de Juda mais ba mage ba mon étoile ne kuna musika ozomona Jésus aza koto ba mage baza musika kuna étoile eza kuna étoile tango ba mage ba pusana nde étoile ya Jésus Christ pe pusana okoza na poto mais étoile tikali na Kinshasa non mon makambo esimba te obala esimba te ezala bato bela bengisa mwasi papa moko na obondela pona ye abengisi mwasi 5 fois esimba akate mwasi wana bazipiki étoile na ye il faut na bondela étoile ya nini ezonga ezala bato bela basaba démarche pour que ne poto esimbi te yo salel mo no démarche pour que ne poto eza question étoile il faut na bondela pona bato ndengu wana étoile esa nini ezonga ndio mona que no makambo komi avec facilité. Ok, mais comme avec facilité. Parce que arrive un moment où ça la mutu abungi cette étoile sur base ya bakel abi où ça la mutu oyo a perdre peut-être ya musu étoile à maboko a perdre musu étoile na fond a perdre musu étoile na makolo to étoile na sexe. En tout cas je sais pesanga na mituna na yo vraiment nzambe apamlo makasi mituna no pendeza bien parce que ils ont répondre na ba besoin ya batu na ba désirata ya batu et le reste qui no mutu abungi cette étoile les années. Bible lobby boy na Michée chapitre 7 verset 5. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mutu nyoso kozana banguna bato andaku na ye moko nanu. Bitumba ya famille. Bible zo ba que non même la personne sur qui tu poses ta tête. Ata mutu yo lali saka mutu no na tolo na ye. Akoza pe munguna na yo. Bible zo ba que non komi pese pa ya mutu te ne te confie pas ya nami. Bato ne ba ko bundisa étoile. Tala soko tangi. Na Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 6, Bible Zobaboui. Ne regarde pas mon teint noir, moi fille de Jérusalem. Si je suis devenu ainsi, ce sont les frères de ma mère, mes frères propres, les enfants de ma mère, qui m'ont fait gardienne de leur vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée, ils m'ont mis sous le soleil. Botala ngate ndenge na koma mwindu bonga na zaka na mwindu te naza étoile nanga naza mutu pembe na ngengaka éclat ezali me bande kwa mama nanga bavandisanga na se amoyi bakomisanga gardienne ya bilanga na bango alobi ma vigne à moi je ne l'ai point gardé mais bilanga oyo yanga moko na bateli yango te ozomona mutu ye moko aza na bilanga me akoko batela bilanga na ete ba mama na bandeko na ye bakomisie gardien bien molimo ya servitude ba monke no mutu aza pembe cela veut dire mutu aza étoile ba tie na sia moi akengela bilanga bakomisie mwindu aweza ya posote eza mama molimo mundu ngo ba no ba botoli étoile ya mutu oyo mutu akomi ko regretter alobi bilanga nanga moko na sa eloko moko te wala zo mona tekno za bakodia ba ne moko atangisi bango te mais atangisi bana kazi bakomisie ndengwana bitumba po que nous perdre d'étoiles les ali bandeko oya yomoko ba caractéristique ezake no bandoki bazana katu na bakolo ba maloba mabe pona yo maloba bandoki bungisa ke étoile po bango basala musani ko kende ko lobaka ke no ko bonga te ako full kate o kende liboso te ako sala te nenga ke poto to kotala ezana fi moko na bondela pona ye fi wana na bondela pona ya délivrance automatique ba vi mi si fi wana kingo boy ba pese malade ya groitre na poto malade mususu ya makeo tala komi boloko la debite kwa ngombe pona nini noko ne ebisaki abike no sombelanga lupango ye moko fiona bana kene poto na sombel lupango te asombel papa ba lupango te asombel mama ba lupango te mais noko abengi sombelanga lupango loko asombel no lupango te ba mami ke fia koma tala boyi abengi ngala abengi na pel video papa bondela pona nga yokelanga mawa na zata na mbongo akotindela yo te mbongo offrande na tali mwana mwasi ndenge longe komi na bimese n'est pas possible pona ni pa bosomela noko lupango ozomona babundisi mbala moko babeti bloko wana tant babeti malade ya bongo eza poke na sanini akufa bayibi étoile na ye mais na bondeli nzambe na bolingo nzambe na mawa mwana mwasi wana to yana Kinshasa micro nazo te ya na yango ye mutasomela nga micro wana ona te ya kanango
asombi micro na ya cher micro za na 600 mètres à distance ata mutu aza kuna nga na zawa micro na ezoteya ala eza na signal makasi ya bisinga bi pasteur na ngi nasala souvenir yo il faut teya kana micro na nga abi na nga bikino na sombelo veste oyo osunga nga na tango apasi tala lelo nzoka moi so na za kitoko metala ne bakomisaki ye ils m'ont fait gardien de leur jardin bakomisinga mwindu na zaka na nga mutu apembe c'est ça entourage eko sape que no bayiba étoile na yo ozomona deuxième caractéristique batu mususu yo zu mubali ya bien si omemi camarade na yo kuna te camarade no ebi mutema na ete oyebi état d'âme na ete aza mutu aketo mutu a jalousie ako sape que no abokelo malade ya pese ako tanganga babokelo malade ya mbasu ndo mona beba to bele babela malade ya mbasu ezali ke no amemaka camarade place moko boya opportunité ya bien mutema mabe habité nga malamu nde na bongi na libala wana meyete ndo moko ba ko peso défaut moko boye omono zaki bien mekomi na défaut moko corporel oyebite bato bazaki baninga na yo bakomi banguna masanga pe kimisa étoile papa na ngai masanga kimisa étoile te ndenge nini masanga bakaya ezali moyen o permettra mutu akota en contact na ba esprit tala nganga nyoso avant ça la implication ba bloko na bango wana il faut me no masanga il faut me la cigarette nga moko grand frère na nga propre autaki Équateur ayeko teka biloko na libongo ya nini ya bitingobila epa ateka ba biloko ba masangu kwa akomi na bilongo ya bitingobila ateki premier jour ateki 4 millions de francs congolais na buto na zinda na mai azinda na mai ya kufa ti lelo ebemene monana te nganga moka bimi na bitingobila awa azala babenga ke homme poisson yeso akoti na mai akota na telefone akota kuna akoso na bato libanda nganga va sala ba incantation na kota kuna na ngina kota na ko découvrir place azali pour abimise bembe ngana binga na passer pratique bonga na ko sala ngote biso to luka ke bembe nde baluka ebembe tango ngana ke na sima iparete nganga sake lokana na kota ki na mai mais avant kota na mai ake ko senga masanga ba ile lotoko ameli asengi cigarette tango ameli et permettre à kota en contact na ba esprit pour kota na sia mai alanda ako ba information place grand frère azali suite na loba on émission mususu comment ako peut ce rapport wana on a ba spiritualité ndenge nini aloba mambo lekala kuna mais n'oublie pas les sorciers ce sont des escrocs, ce sont des menteurs. Voilà, l'entourage bako yibisape étoile nao. Na ba concert ba kendege. Talo mo concert mon frère moko ayemi. Chéri fini kanga, chéri bimelanga talo kola femme de nuit. Yo moko expression ko loksa buni. Chéri bimelanga ko eza expression landela yo yemi yango. Ah, malo bato te atala Jésus le biboyi. Mes paroles sont esprit et vie. Voilà Jésus. Jésus albi mes paroles sont esprit et vie. Bongo parole oyo yo kaka na batu mususu parce que parole oyo abandoki eko kisama rapete et pas bato baza faible. Tango yo yemine ngwa bimela na femme de nuit. Tango abimela femme de nuit, aibi l'étoile ya mariage. Il y a aussi l'étoile de mariage. Oh bah mais oui bien sûr. Confirmer biso yende bazara na étoile soutenir bazana. Banane, bato même ba nzembo ndingwana. Mais tango ba kino chéri bimela na femme de nuit. Tango abim yo kanske no soki tala. Ezana 3 grands esprits géants. Oezara difficile ta ba pasteur ba ko benga facilement te. Ezana esprit de mort. Esprit de mort, ezana esprit ba sirène des eaux de montagne, des cimetières et esprit ya ba femme de nuit na ba mari de nuit. Femme de nuit ye wana kaka mari de nuit, soka ze pas no mobali akomi femme de nuit, soka pas moi si akomi mari de nuit. Ozomona. Mulimo ya liwa eza mulimo ko sakanate ya ba femme de nuit na ba sirène wana. Eza facilité tant yo yembi ndenge wana. Banze mususu ozoimba tokangi bango bon kantan mystique papa kanga bango bon kanga bino mais yo po yemba bango wana melpe masanga ozobino ozo sepela bakangi yo nze mususu o cimetière kitambo zela ye ewo siko tango yo pozo yemba cimetière ko zela yo cimetière ko zela yo cimetière kitambo zela ngai cimetière eko zwayo au moins que nous okufa tantôt na accident tantôt na nini bato nyonso bayemba banzembo na bakende ba concert parce que ezan esprit ya gege ou e travailler na ba concert esprit ya gege sala que non papa tika mama ndako azo mbongo nyonso a salaire azo mo likango wana ke na concert wana mulimo wa gege muteza mulimo wa dépense mulimo wa séparation de corps mulimo kabula mabala pona ko yiba ba étoile ba concert za ba millions ba étoile elimoka ba boîte de nuit ba bar eza ba milliers au moins que no bar moke bimi kuna somo jeune fille nyonso na quartier linga kenika bar wana so ke bar wana tazo mona net bien te
au moins muso ko boya ta mbali na série mbali ya frère en Christ alingaka mbali moko boya moi paye pour même na ba wana akena ba wana batumba soso ngo bela pété taba bela te mais ebité elengi nini akeka na ba wana oh bazoyi ba bétoile ya batu parce que Dr Patrick ne ba organiser concert le 24 juin oyo pour muta longwa na ndaku na ye azwa sentiment qui ne concert et c'est esprit akekeni mutaya ko kota na ko voter mutu esprit à Guégué kota ki pa ba ambassadeur ya diable ce qui muta organiser concert eza ba frère na biso nyos tuana ba frère Ferré ba frère Fali ba frère Jibé ba frère nyos tuana ce qui bazo travailler musique lokola art likabo nzambe pesi bango là il y a pas un problème wana so boye concert parce que mutu muso abeta musique batu muso abeta musique nzambe te mais abeta musique populaire ezali tala lokwa ngaza pasteur mutu muso aza député mutu muso aza cameraman yo poza journaliste ne osama ma journalisme bo ote na l'église non cameraman est-ce qu'on filmer l'église a filmer l'église des amusana et so mutu asa musana normal député chanteur normal il y a pas de problème mais ceux qui musicien okom ko sala musala ya diable pona ko adorer diable pona ko pengu sa peuple de Dieu yo ke concert ndema ba ko yiba étoile na ba yibi chance na yo ekei voilà ambassadeur à diable ambassadeur ya diable obigelo ekim sa étoile ba masanga ba cigarette bongo ekobo pe kim sa étoile ekobo ekim sa étoile na ndenge ko sakana te oui za musicien oyo amilaka masanga makasi amilaka diamba makasi parce que muta bon za une étoile te musicien nan chrétien to musicien nan populaire ou bien païen balbaka aza musicien populaire kasi yango mona kino bakene na ndako nganga te bakene na ndako nganga ko sa nini bakene ko luka ba chance ba luka bétoile banganga pe bakene ko yiba bétoile ya batu na bopito bano babota maka ba femme sage ba memaka bango eza ba femme sage belé bandoki ba yiba bétoile ya batu nde omona ke no pharaon tango to ko étudier mes missions monsieur Zoya la prison pharaonique na ko talisa ko comment pharaon atindaka ba femme sage bakende ko yiba bétoile ba boma bana. Il y a des infirmières sorcières, il y a des infirmiers sorciers, il y a des médecins sorciers, il y a des hôpitaux où ça t'a travaillé pour na ko yiba ba ame abatu pour na ko kaba au moins muto ke na ba ndako nganga ko luka ba bétoile pour régner pour na ba musiciens pour na ba danseuses pour na orchestre na nganga osani a collaborer na ba femme sage na ba rond-point na ba zandu a okina yiba bétoile abatu et puis ba pasteur mususu pe na l'église ba yiba bétoile abatu yo sambe net na église ya pasteur pétage a yiba étoile tango acho maboko na mutu azo yiba étoile na le pasteur pétage pasteur pétage ko yo sambe na église ya pasteur pétage na pasteur pétage papa bato wasambe akula meza liwa bambo oke na fait nazol baba pasteur nyoso azali pétage bazo yiba étoile ya batu ko bana na yemo pasteur pétage nazol ba nsema na mnoko ayibe étoile na bike no étoile ko kende otiki maboko na yo mutu no ba imposer et puis bato bakasaka ke no étoile va na mutu soso aboy ba imposer na nani maboko na mutu te mais pasteur na simma ko na ye pasteur na simyo lem suna sexy boy pasteur lem suna simyo maboko soki toko lingana ya solo toko mona ke bato ba simbani yo simba na moment spirituel oyebite transmission ni ko sala maana parce que église ndenge zaliwana église de réveil kutu neza danga za mutu église de réveil te ngaza mutu église de réveil te ngaza na église d'éveil éveil ngaza na église de réveil te église de réveil ezali elakisi bolali bolamuki bolali ngana za église de réveil te naza église d'éveil na bango nyoso naza kuna te papa naza kuna te ngana za éveil bosolo likambo ko papa de dokamba intervenir te ngaza mutu éveil. Est-ce que le campus comme le catholique dodo kamba abo pasteur dodo kamba et oui catholique bazam kasi ngapi na za éveil yo za ndemo na catholique ngana za éveil ndenge mona catholique zo ndenge mona catholique église d'éveil pe robima pe rovandisa makamnango éveil la kisi kolala te biso atotika kwa ba sentinelle toza na droit kolala te nous éveil voilà c'est yona papa dodo kamba na ba Denis Lessé na Moïse Mbi pasteur de l'espèce en église de réveil te yezaka NRRC Nouvelle Église réformée du Congo, NRRC, le mot quelque chose. Pasteur de l'Église, ça s'appelle l'église de réveil. Pasteur Sony, ça n'a pas église de réveil. Elle, pasteur de. Je ne suis pas là pour ces histoires-là. Je ne suis pas là pour ces histoires-là. Voilà. Merci beaucoup, Dr Patrick, pour faire comprendre Bisso
différence ya bétoile na ba vie ya mutu. Mutu aussi occasion la émission, Docteur Patrick a expliqué bien. Tu passes toujours mutu dara une étoile na mutu. Matché 4 places mobimba. Oh bungisa ke monsieur étoile na maboko. Numéro Docteur Patrick eza na ses écran. Azam mutu aza na maîtrise ya eloko oyo Nzambe alakisi pa na yo. C'est le moment ya ko benga pour nos prières. Na bien parce que notre commune na sous émission parce que na expliqué te ba étoile fixe, étoile filante, na ba étoile cyclique. Ndé komona que nos pasteurs azo diriger bandimi. Il faut yeba que nos mundimi aza genre étoile nini. Parce que étoile za moulayi. Mais oui bien sûr. Émission za continuité. Ça mutu musundi asu libako na ndeso na moi ta o muke. En bref pour nous expliquer conclusion. Merci beaucoup. Donc on a un problème. Abenganga. Ko hésiter te benga na zongi ces étoiles na yo. Bazo benga le prophète des étoiles pourquoi? Parce que na maîtriser ba démarche étoile. Na yebi que no malade ozobela no zotungisama. Ba yibi on étoile ya santé. Okoma na piaka moko lokola chronique mongo ezo makate. Ozwaka musala te. Ozoluka mikanda ovandisa makambo. Bayiba on étoile na yo benganga na kobondela pona yo na kosala ba service spirituel na kobondela pona yo po étoile na ezonga naza na retraite ya 50 jours le toza le 2 juin nazati le 30 juin na kosilisa pona banao banakala na kobondela pona yo étoile na yo ekozonga mongo no ba chance zongi libale zongi mwasi esengo zongi mubali esengo zongi yo na bana climat zongi normal ozongi musala na yo fonction au mati ba pete na yo avec numéro d'activité numéro na ngezali plus 243 90 71 021 71 na bandeli plus 243 90 71 021 71 ezali affiché wana obenginga na air nyonso tout ozala partout na koyamba yo na kobondela pono ba chance nezonga na kosala délivrance kolongola yo na babotutu oyo Docteur Patrick bandi ko ulanda biso na Shobiso télévision Docteur Patrick ya rozonga yo muto sepeli na matia au Docteur Patrick ate ton enseignement au Docteur Patrick a enseigné c'est le moment ya robenga c'est le moment ya rocha na commentaire c'est le moment ya senga Docteur Patrick azonga isusu pour a expliquer to ba ndenge nini ya kokima. Merci vraiment na de mbelo azaki na sima caméra, merci na patron Choki Mukadi, merci na bande ko balandi ya Shobiso télévision pour la confiance, pour la fidélité au message ko pesa biso. Merci à Dinish Monsolo le réalisateur certifié. Soki nzamba zongité to kokutana pour na rolobela et belé na savoir plus. Nzambe to kimia nzambe ezala mabota na bino. Amen. Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tisekedi. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez Shobiso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lombango po oza pesika na yo bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango Choki Mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kambana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivra na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basiladi $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike.
lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koyeliki ete bana na biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.